tout le monde a membre dans ba groupe donc bino bo sala rake au leader mo boy azo bimana ba acteur bo jouer pour finir ba tout mususu mais tandis que bino mo na kati wana pe maintenant qui papi kada vraiment ne joueur na poto wana ne to parce que ça solo mon papa na Jovi motangi mama te papi kada na Jérémy Matondo babanda ko yoka na te parce que yo eza le musicien longwe pas jiba ke pa wera Sophia Kanda bisanga meka comment groupe oyo groupe mo ba comme les stars de Jérémy on dirait ça copier coller les étoiles de Bobo na koka ko digérer ngote na jaso boye baton bo sala ba film OK o leader azo bima na ba musicien na yo ba ke makambo bo inspira wana ezalaka na kati wana eza ya olobela kutu te ponga se ba no pupola na tanga ba kombo nyosa ba leader ba bota na ba acteur na bango. Bonjour et bonsoir, eux dépendent de l'Aérobo Landabiso. Vous êtes branchés sur Mayel TV. Mayel TV de Makambo. Babitozo Kotane Asika, mon pépé Asika, Makambo Asika. Donc, Vankouma va jeter. C'est moi votre humble. Sinaeste Melo, na Komeli Binope, na ba biso tout terrain. Aïe, Aolelo, na Fiako Labino. Nous avons ma chroniqueur yeyo. Onganani. Au Tcheliba, tu l'ambelé en chroniqueur en Zambé, chroniqueur à 2020. C'est moi et Meka Ningula, l'un garçon Zanga Lissumo. L'un Zana Nabino en mode Jackson Boss Live, Nambebno Jackson Boss Live. Azana épée artiste comédien, mais Bino Morobo découvrir Jackson. Talaka garçon so la bien garçon là tara bien garçon azara propre et maman na mboko nde Congo pardon tous ba talent na mboko et c'est ngande akademara so ika kademezara bien au Nollywood au Hollywood au Bollywood au Gollywood to dominer bango sans plus tarder bonjour garçon. Ouais, bonjour Emeka. Garçon non moi vraiment lelo aux en design hein. Na mon les stars et foot hein. Comme d'hab quoi, comme d'hab. Nous sommes ça là. Jason ton a les stars et foot après on a eu ba groupe à Congo, ba groupe à Kin. Surtout à Kinshasa ba foot na bango te ngala ndenge ba to so bien ngo za ba perte temps pour na yo na mona c'est que mambo changer ton président Fati ka béton ton. Donc toro lo bandeni oyebi mon na biso ebi ndenge to travail là. Donc quand même c'est bon au travail aux agressions battu au chef alors on peut ça bana ba suspension oyo yelanga boya bongo comment Emeka na obeta le solo moi mukie oyebi to travail no to zalana au groupe moko obi façon nini ba chef ya groupe wana ba nyonga biso un peu donc ngana vina ngana obabo so ngana nyokwama na roli ngate moi na ngana nyokwama so na koli na vi moi luenge ya passe mwana na ngana olingata kola bongo donc on a ba souffrance biso to monde et que to nyokwa mi fort na monde na makambo to nyokwa mi mais faut ozongi ça mabe na mabe yo pe faut yo ba nyokolo moni bulo pe e moza bulo po e bango pe faut ba nyokola yo pe ko nyokolo ba nyokola biso na ba groupe wana ozolo bana ezaki ba taya biso bien on comprend il y a on peut ça que to comme ba soldat mais yo o kajole bana te so moi na otine ti palais ayebino makamata malil il faut grimacer moi grimace na art ça va bien parce que grimace c'est ça là bien déjà mon toya qui na mon esprit moro brazana mwanda mon esprit n'est pas na ngoche bango d'être au bana ming biso to recruter esprit wana vraiment zate so bo serré mukie aro ki ma groupe donc ça bien te mon toya luka boulot na e vraiment akima na kombo no chef et ça là vraiment jarté quoi. Merci Jackson Boss Live wana na fongola kama parenthèse mkina kanyango Jackson ba abonné na biso ba fanatique na ba Hollanda yo balingi ba carrière à Jackson et banda wapi Jackson donc outanura palais ou utaina ndé monsieur ezalaka na utaina yo sikoyo outanura palais ou comment donc carrière no mobimba te ngana utaina te donc avant d'aller na palin na master na mo bonebi ke mokilero ye ba chinois noir JV donc après ça nga idée ngana petit frère na nga donc ando tala trop minga TV minga ando na tala trop ba film musique
que ba théâtre na biso donc ming musique tellement bango ba moi ba mourir théâtre bandota la trop plus que vainqueur donc il y a président na biso au papa nanga bimis nga lelo mokile banga Papi Kader Mamba autrement dit Keita Touré donc la PC mbote maintenant qui Papi Kader comme un joueur na poto wana ka neto ka ce que ça solo non bota la ba nouveau gars ga opsala te na banane na ba président na biso Mike Ladichesse na ba président donc ba ça tout Jackson wana za na ka gag moni gag ko za pata mutu ata président de la république benge pe président salabo a ça ni gag wana za ba gag ba film ndenge za ba film pe to mona ngote c'est que ça on solo comme un joueur wana vraiment na yebi le souté pour la minicho naza na kati ya les stars de gérer chef à discipline à les stars de gérer mambo père nanga talaka wana père donc na yebi yango vraiment le souté wana ming toro bango champagne to jive donc to vanda master betelanga le sola groupe abetelanga le sola Papi Kader na boya ndeni boulot ezala etebi ba kongona so ba boulot moi genre to ya to beta porte ba yamba biso maboko ofungwama nde to banda moi travail malgré moi ba souffrance ezala moi ba koko so moi bitu donc si on comprend que Jackson yo okoma artiste comédien parce que ozara na boulot to ozara na chômeur na parler oya boulot mais yo mo lobo yaka oya ki théâtre nazala chômeur na parler malgré ba carrière na biso ba balle to beti banini baninde ba biso to ebere muso pe rosimbela na ndenga balle pona linga arming donc yo pose un joueur donc plus que vainqueur ba joueur na ba joueur qui fait be joueur Jackson joueur tellement na se fait la arme casse na ebeke un jour nzamba o pesa na ndenge ya balle donc to rolo bandera wa ballon propose Dieu dispose o ngana boulay yango te ya makanisa nzambe donc na nzela théâtre c'est bon nyon te mais pe le so ke poto zonga nongo ba les ana ngoti ozonga na ba emeka toko sana te bala mamba age za mamba temps na de leka donc temps wana eleka yango bomo ko c'est la na ebité quoi bomo ko c'est yanga président Papi Kader tango le président na gérer tango landango nongo benge folo ba bien ex te président Jérémy Matondo Sosa Mobile Mopile Kachakale Molota cinéma congolais pili 3 fois asthma ya yebi ke wana papa quoi donc ndenga mabete na ndenga bien ye mutabimisa nga lelo mokile comprendre ba o nga naza malgré tikenga na ndenga boy président Gérard Zur élève Mikolo Kine Kangi poto déjà kalaming te signature na ndenga kin partout so tamboli oyoka déjà c'est bon quoi tableau noir to beti donc makambo Jackson bino bo beta akaka makambo biso déjà to bayango na presse donc ba beta akaka mami je suis Kolando MK Christie Laura Kams la black femme de quelqu'un Ariane Chila Marie Bolonga bango ba beta akande bazalara na habité botulanda Jackson a pesi biso carrière na donc Jackson na banda na plus que vainqueur ya Papi Kader nga pe na zarana bango mais nga na ya na nga na ba monde na nga mususu après vraiment nous yo po ya les stars te ya yo pe tozala na côté nga na zati bon nga les stars na ya ka ngolo ko l'acteur te nga les stars na ya ka na kaka na zombo pomo robo on dirait na zanga molomo na yeka na zona les stars na kima nga les stars na ya na fanda te ndebino bo fanda ka talaka wana shwana yo quoi mais Jackson tout le ba bien biso ba na kin to kola na kin Papi Kader na Jérémy Matondo babanda ko yoka na te parce que yo ils allons ramener ça l'on pas jiba qui pas wera obi que vous allez impossible parce que comment pour gérer transfert wana ko ta pas Papi Kader ko ya les stars de gérer intégration na yo wana bozami bal intégration na bino wana elekindeni to ami balena na bozana wata mais koyokana te menga na bite nga mambo koyokana te wana na yebi yango te nayebi ke président nanga ex président nanga Papi Kader na président nanga Jérémy Matondo Sosa Mobile Mopile Kachakale Moloto ya cinéma congolais papa na Jorvi basolola na ex président nanga Papi Kader mais so pe basolola te on papa na Jorvi motangi mama te so basolola te wana talinga so tanga mama te ya on obi tango tangi déjà mwana c'est que mama za ya on a lobby so basolola te mama na nani
c'est pas cela là na ex-président na papi Kader wana italinga te ngana luka msala na ngai wana boulot na ngai o ngana osala boulot na ngai donc oyo ye to o bango basalaka wana makamna donc ekoloba ni to na koloba ni bitumba banzoko biso bana to okota te donc bango la bango banzoko se bo bunda tali biso bana te quoi ngana luka boulot na luka vie na ngai président na ngai ex-président na ngai papi Kader asali vie na ye asali o asala ye lelo mokile moni un soupe mokile ndimi donc nga pe na osala quoi na osala carrière na nga vie na nga eloba mete loba na banda carrière ou théâtre pas na ye na osukela ka pani na kokufela pe ka pani pour groupe na mitso ya lisute donc ça il fallait nga pe na kufara le roi groupe kufi nga pe na kufi mbango na plus. D'accord Jackson nga pe si siko répondre nga te mais merci quand ndenge au éclairci moi bateau au peut bazar matou comprendre ba comprendre mais nga ngana ba ka choix pourquoi ka choix ya les stars de gérer parce que na Kinshasa a deux ans ba groupe belé ba groupe nous soupezane sala musala ko tout bien peu makasi ba les étoiles de bobo ba sala ba boulot na bango ki toko makasi mais pourquoi yo au sali ka choix les stars de gérer mbi salanda place ma yechola donc choix na ngana sale on a sepela rapé na les stars de gérer façon ba jouer la ka donc ba jouera bien nyons tout ya bango ezalaka moi très bien quoi mais biso to ka ka singa bo fanatiquement ko melanga na habita ko melanga depuis France hein Sofia Kanda bisanga meka comment groupe oyo groupe mo ba comme les stars de gérer on dirait ça copier coller à les étoiles de bobo na koka ko digérer ngote donc il y en a ba jouna yambela bino acteur ya les stars de gérer de a ko faire comprendre biso hein copier coller wana ba bato bazo les stars de gérer ça copier coller à bobo il y a les étoiles na façon ni non donc on dirait nyonso bino bo salaka bo inspirant dans les étoiles jamais bobo président bobo manoka na ba genre na e bandenge na yakindela na ba lignée na e biso pe les stars to na moi ba lignée na biso to kindela o to zana ngora biso moko biso na Jackson do bino lignée na bino les stars de gérer wana lignée na bino moko na fongola ta téléphone na benga to chata na benga mutu les stars de gérer to na lignée na biso moko to kindela o na ba donc na même ba histoire na biso et kindela rana moi ba genre mo donc yo comprendre talara te repesa na repesa exemple à tableau noir moi ba lignée na biso tableau noir mais mam to jouer na katwana ora mutu moko boy musicien moko bazo la moi sina leader ni moko boy moi na moko bazo la moi sina nan mais titre tableau noir to coffre bino ba fan to coffre ba fan na biso donc ba ko ya ko découvrir film to idée ba yo comprendre on a souka donc biso to ateke o to sa film mo soki amour soki donc na bandingi mo boy to kimila ka kimila mais Jason boy ba ton bo sala ba film OK o leader azo bima na ba musicien na yo ba ke makambo bo inspira wana ezalaka na kati wana esala mapeka na ba groupe na bino wana est-ce que ba tenga na bomba na te parce que biso tout ba artiste to joueur to mona mamweka na ba groupe donc bino bo sala ke o leader mo boy azo bima na ba acteur bo joueur po bo finga ba tout mususu mais tandis que bino mo na kati wana pe eza ya olobela kutu te ponga sema ba no pupola na tanga ba kombo nyosa ba leader ko ba bota na ba acteur na bango mais naza atana te naza en liste mais jour ka bo déconner kana okike lomo na bo tanga ngo na tanga po yo bomba na yo lobate tanga bit nanyo na ba bota nanyo ba bota nanyo moyebi on est bilo te onga na yebi na ela boulot na sala boulot na travailler boulot na nga to répéter de 9h à 14h donc je na 9h ndes ba biso ba chef boto ya moi ba 7h moi avant kol boso ba tunyos je na ba heure na nga wana na répéter heure na nga pe sili na ke donc vie artère groupe o ya président ya nani ya nai na yeba ngote quoi na yeba ra o nga moko mais o lo ba peut-être ato yebi o lo ba na peut-être pour nga na yeba président bino so lo biga uza out yo mo mo to na sko comme ça songi côté la musala parce que na yeli musala na el tene baba vie privée ya président na nga to ya ba master na nga groupe to ya ninte ona comme songi papa YouTube des églises te on a mieux l'émission eza YouTube des églises te YouTube tango zo na fo ya na ba makamo bo kena ozo classing de bato moi mamno na efsa master nga c'était my boyka na université tsaye bien on melon maele na niva pa na maye bien Christian Kiangebeni na niva pa na ma aye bien cadet à la mbote
Cadet à la mbote ya Yoyo Masibu ayebi mam na oloba na donc merci wana boki Jackson mais Jackson on comprendre te ko ya na kamba moi les stars de Géry au commis chef koko ma Jackson commis chef wana bayebi niveau groupe outaki les stars plus que vainqueur yango bati chef to Jackson a corrompre kaka o comme bureau président pour le chef comme rasoki président tindara ke no zulanga soki makazu na nord ke no zulanga le bonacide alokomi no chef comment Jackson ko uta no kamba mobo po okuti bambiaka na ope bazawana bambiaka na ndenge ke no banse ya groupe bazawana mais yo yeka bo mamo komi chef ko nini le ke wana so ko yebisa tata moke donc ya loba ezake na eyate ke to pona za poste na senga ngoto mtu mwa sengela nga tonte pouvoir eza dans nzambe so alingi ezalaka yo so etanga meke na plus que vainqueur pe nazala chef na plus que vainqueur na tika poste na koma bureau Cadet mais Jackson ezalaki chef na plus que vainqueur wana groupe kwei wana Cadet komo lukane mzela na poto dans année so na choité mais nazo bisa solo na tana uto sali pe ba film kangi na tana kaka wana zo ba groupe kwei donc biso nde to tikala o diriger move mais film ba film nzonzi ba film libanda so tali ba acteur o ba jouer plus que vainqueur to koma gata setité ngamo kuna ba buna zalaki te donc c'est aloba pouvoir ba botama nango quoi pouvoir ba botama nango na senga ngote président tali po président na biso ba ebara etamboli ya mwana tout ya groupe bayebi donc o esprit ya moko na moko ba caractère ya moko na moko donc chef oza mtema munene chef oza na ba jar mobo tali un musuna ba ancien wana loba bazala ba mwa balolengi wana te to ba jar wana te donc bon pe sara pouvoir te pour yo anciens ozana ba norme esengeli te chef azala nango loko la kaka aux anciens ba peso ki chef non te ezala bongo te boyo loba na ngai nga er mususu na umeli pe mwa ba une année demi mwa na groupe ezala muto pe na aza secrétaire de sa groupe oyo abandine ba 4e mois ne yango na monde à théâtre asala te utika pala ye bongo eza bien ceux qui gèrent matondo comme kopesa pena ba acteur ba chance à boy eza vraiment bien na société donc c'est na roba sande tinga lobi er mususu ki bureau bongo muto ayebi no on dirait monde na biso a ndenge zela te ndenge kende la ta yeba pese secrétaire à groupe wana pesa ba touche musubo simbisara ba poste musubo ba net na ba kinya ba futaka na ba hote bo to chef ba futaka te ya monde ke mwana ayene sika wolela na ngo même ya kande tsope bondo zo poste wana moko lela na yebi ko lela oh na lela oui combien ba lukango combien ba senga ngo combien ba landa président Simatina parler prise na ko la biso makamba mais ka uto bouger ngande na longwe poste batu babeta maboko ndeti nani tanga ta komba muto yo belanda jamais bon merci na baboni nyoso ya Maël TV c'est moi Aimé Kaningo Laluna garçon zanga lisumu El Mystico Patricia Kikani Anita Likambe One Love leader tel Makarine Mabeti Belle da Pimbo King Fleridor wana ba niveau ba Londres wana nazana Jackson artiste à les stars de Géry master nga collabo nga to passer ba bon moment donc au mutunanga Jackson ngi to clôturer na yo parce que merci ndenge au répondre l'invitation na biso photo moi na bo ça la très bien un mot de la fin ouais mbote nanga na pesa na tous les fanatiques nanga partout dans le monde non mot de la fin so dans le kamoloba moi message moi ko s'adresser au tali caméra na habiter so ko s'adresser na ba yo posa chef so ko s'adresser na ba travailleurs na bino ya groupe les stars de Géry soko s'adresser na président na yo soko s'adresser na autorité moko ya mboka pour na pena bike na art tozoluka ba soutien donc il dépend de kana yo avant au sa ba dédicace non o ngana loba merci na ba fan nga tout ya monde obo yambi nga obo yambi mwana na bino l'artiste mondialiste à cinéma congolais Boss Live Jackson merci na o tout bozo sala pona ngai. Merci na Carole Barapila na niveau suisse merci na Carole Barapila na osala toujours pour nga merci na ya Lolo Masibu merci na Nadège Zola merci na nyons tout bosala pour nga
pour les ya lele na ndenga Tunisie pour les ya lele staff pour ya lele na ndenga Tunisie ba merci na bino mastalanga stema iboika mastalanga melon mael Christian Kiangebeni na ndenga Panama donc ba merci na bino merci donc ya loba vraiment zate on dirait non stunzamba osa rande to yokanaki et que nango normal Carole Barapila ba fait yango na yoka to sa rande to sala to ke na rande to kenda na Carole Barapila na mwasi na ah mwasi na c'est comme na ya le bila basi na boaki na tangi ba kombo tunité ka moni kombo ande na ba tsaka Naomi Mwila biba na ndenga Paris. Merci Jason Boss Love au moins de bawanga na bino ba plateau bawanga na bino ka boye babolingo na bango zala kana ba WhatsApp bébé je t'aime bébé tu me manques maintenant oya na devant caméra awanga ni neyo soso bonane na ngai ba soso bonane na nga ngoyo na bosanaki merci mingi beaucoup vraiment na père nanga Jerry Matondo sosa mobile mopila autrement dit ekachakale molota cinéma congolais na chance opesinga na lesta na ndengo ya mbanga mutema kofungwama maboko pepele pembeli kambote na moto opesinga pouvoir opesinga nyonso ozo continuer toujours na opesanga succès merci kana na succès opesanga merci na ba principal opesanga merci na jouer donc na ba rôle ozo pesanga quoi et ça langa vraiment bien merci na père nanga Jerry Matondo autrement dit sosa mobile. Merci. Tout comme na souka ya émission, na bi que vous avez belé par-ci par-là, donc vous avez branché na Mayel TV. C'est votre humble serviteur aimé Kaningo Lalou na garçon le sumo na sima caméra na mona qui Alain Modiba na le réalisateur Yankolo mami je suis Nicolas Nomomba MK Christy maman Chainez nombe na Warren nombe BM Bolonga Marie moi so Simbi Masolo yeme kabwakilanga mami Kolando ya mami so la bwaki otela sa lisumu mami Kolando Jocelyne yayo yango mami je suis Kolando wana moni muno Jason Ariel Chila Jade Maindo Lizo Ashura la Barona Anita Likambeli dia tellement belle d'apimbo qui fait do serti lutete bana nyonso moto volcan merci na bino émission na biso comme na suka ba remarque beau s'abonner beau partager beau liker ba vidéo et ça bien je vous laisse.